Bandeko Balandia Erotech TV Mbote Labino. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Erotech TV. Donc nous sommes dimanche 24 février 2019 et autour de cette table j'ai les opérateurs politiques de la diaspora. Maître Chouramboma. Honorable Jean Poy. En tout cas, monsieur Serre, félicitations honorable. En tout cas, tout va bien. Tout va bien, hein? Tout va bien. On a éditionné un film. Congolais. Congo, papa, ma cam tout que c'est commis déjà na place en tout ça la souni. Tout suite donc na lobby makambo to ngato zo ngona 22 ans. To salika 1 mois. To baïda ko zo ba tout nango. Faut tout se pelate. On pose une question. Bishop charismatique Tchatumba. Ah, merci honorable Jean-Paul. Ah là là, honorable. Bandeko Afrique du Sud, bino bozana Cap, bino de Cap Town, bino bozana Jobourg, bino bozana Pretoria, bozana Suisse, boza mokili mobimba obolanda biso bana ya Brésil tozali bongo na ndeko na biso Silva en ligne donc ndeko azali na makambu ya kobakisa na oyo leka na kata mboka puisque alandaka na bokebi nyonso leka na mboka. Alors tozana autour de cette table pour parler de l'actualité politique na mboka Congo. Na mboka Congo tu sais très bien que changement et salamaki mais changement penze salamité Bishop Tchatumba zo umela. Non, non, changement est salamaki. Tu as un cap pour les changements, mais zo mais là. Non, non, changement c'est banaki déjà, puisque tout le monde, mais c'est Schengen et Fongwami, tout le monde, président accueilli, voyage à Zongi 663 300 $ dans le trésor public. Tout le monde, président, Lelo, a sali loi, il y a ce qu'on peut midi, en gros, Congolais d'origine nyonso azana mboka nyonso akubanda kusala sumulongo na kati ya ambassade te akozwaka ka avion asubika ticket à côté avion a komi na frontière nyonso avant côté na RDC ba betire 1 mois à côté na mboka makambo les makambo ya minene to moni ba libéraliser espace médiatique public. On a opposition et comme un accès dans les médias publics. Ce que l'opposition est ça là, et l'équipe dans les médias publics, il y a pouvoir. Tout le monde peut, bako chambo tusu na bulo côté pour finga ki kamere pour finga ki Tshisekedi baka na moto audi une opinion politique des sous congolais nyonso à cause de ces déclarations opinion politique à côté tusu na bulo côté makambo ni za makambo très important. Bishop Tchatumba quand sur sali sommaire ya émission na salelo oyo ngana ngaki na pesa comme sommaire yo sali yango na silo wo yo za mwana ndaku boza bana ya ndaku so ngana sali sommaire ezaka lokola yo sali yango lokwa mettre sur la mboma sali yango et sengo pona bato nyonso bazotala biso bandeko na mwa lelo toko traiter ba point oyo Bishop Tchatumba auti ko signaler bino mais aussi toyebi très bien que John Peter Pan oyo azali motindami ya États-Unis na kati ya ba pays à Grand Lac ezali bongo Rwanda, Burundi na Congo. Ce qui n'a se trompé ndeko na évité cela. Exactement donc ndeko wana américain ayaki na Tanzanie aussi. Oui. Alors ayaki na mukanda oya memela ki président oya azali président na biso ya sika Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc yende mto akomi président na biso na rasi oyo nan bandimi était que aza président basala mboka na bango. Alors na oyo nyonso ekolo bamalelo donc toko signaler ete ndeko wana yaki na mukanda moko toyeba contenir mukanda na befe nango ba conséquences nango pona bana mboka tomonaki na kati ya mboka président ayambi oyazaki prédécesseur na monsieur Joseph Kabila ezali oyo auti kobima na bokonzi na mboka Congo afandaki 18 ans mobimba donc tomato yeba bayambaki na cité de l'UA tomato yeba est-ce que ezalaki pour na question personnelle ou bien pour na question ya mboka donc to monaki lisusu président ya assemblée ou ezalaki président intérimaire
Kyungu Wakumwanza, donc il a quitté l'Assemblée nationale na Kinshasa pour akende ko siéger dans l'Assemblée locale na Katanga. Donc, provincial Nakatanga, pourquoi alongo Kinshasa, est-ce que pouvoir en place Moutelobi, non, zonga place au Wuta, ou bien, bon, Masolongo et les Kakindeni. Lelo Naransi, Martin Fayoulou, a ça la tournée na Kinshasa, ça tournée na province, tout, partout ailleurs, mais lelo bandeko ya bandu bazolela na mai na misu balobi oyi azosalana biso to sepe na ngote tokoyeba vraiment est-ce que zali campagne post-électorale ou bien a commencé lango na compte na ye pour benda bon voilà pour développer nyonsoana et puis divers biso na bino to ba divers tout à l'heure de manière à ce que to meka ko kondimbola bandeko oyo bazolanda biso. Voilà, premier point de côté, Monaki, président sortant Kabila, Izaki lundi 17, si je ne me trompe pas, Azaki na cité, il y a UYA. Et pas nini, président Tshisekedi, Azofanda, et puis Azana bureau nae. Akendeki Kolukanini. Est-ce que Akena peut sa injonction na mwana mboka pour asala oyo ya linga ki asala mais asala ki angote ou bien alinga ko linga ke non politique ya asala ki ye ndeko oyo azu pouvoir sikoyo président Tshisekedi a continuer na but ya visite ezala ki nene bandeko Bishop Satumba. Bon, but ya visite wana officiellement ezali konité. On n'a pas donné les indications. Il y a but que Kabila a longué nanda konaye aye ota la présidente Tshisekedi pour la but boy. Les gens ont spéculé, spéculation est tournée tout autour de 2 points. Point ya liboso, badbi que Félix Atangaki paragraphe mon na discours te, paragraphe on pese Kabila kanda, yango Kabila yaki ko pese ba ordre ko trahir accord na bango. Donc pour la bateau balandaki pour la mango accord wana ezali ke nyoso ba oloba il faut y asala ya tanga makambo wana a respecter accord na bango makambo nyoso o ya kokanga bato je ya ko libérer ko lever ba sanction et ça lever makambo nyoso Félix a ça le continuité ya vision ya Kabila sur ce point là pour to Kabila na Kabila moko bazala inquiété par aucune justice internationale ni locale. Il y a un comme les paragraphe wana c'est-à-dire qu'on signifiait que ce que Félix Atanga qui a engagé pays et que Kobanda Minute wana aloba qui c'est comme si la République démocratique du Congo il exige aux instances de l'Union européenne pour lever sanctions contre les ex-unitaires à Joseph Kabila. Il y a un paragraphe wana mais Félix Atanga a ngoté. Alors, batozo Kabila déplaça qui pour y couper sa ordre na Félix que au meki ko sakana ngai lisusu turoyo soki ba komelo bakamotangi angote na kolongolo na ki président ya bibale babi non Kabila yaki ko ebisa yeke monsieur na moni gouvernement zo traîner na peso 4 non na 4 non yo opo na kaka kombo moko okomisa ye premier ministre na lui que ba spéculation officiellement aujourd'hui et ma continuité il y a visite il y a Joseph Kabila mais pour nangai le roi n'a pas monté à boîte n'a pas monté mon makamune za koleka j'ai estimé que rencontre il y a 2 chefs de l'État et ça ba rencontre quotidienne hebdomadaire habituelle vraiment puisque nous avons besoin que tu sais que dit président actuel na Joseph Kabila président sortant, ça n'a pas cadre à se retrouver régulièrement pour l'intérêt du peuple congolais. Est-ce que ça la mande et ça la maka partout. Et puis Ndamba c'est dit que tu photo il y a président ghanéen Yakala. Azoko solo ay ko tana président ghanéen Yasika. Bakutana bakosolo la makamomboka parce que mboka izaka le président Yasika atali to ipenza président Sika atali to ipenza afunguda manita azoyoka président kala zokotise makamo. Nous voulons aussi dans notre pays ba rencontre wana esalamaka ezala susu ba tabute mystère parce que to mesali ko kabona na basi na mabe to ko ko kabona na bibali na mabe moni muto vandi ki na mwasi ko boti bana
tant que ko bwana oyo bote oyo makamozo finga mobali mobali makamozo finga mwasi bato bazo trouver mon mobali to beseni ko bona ba amitié boni bato bazo ko tamola ensemble tant que bakaboni kongoli makamozo bo pona moninga moniki vraiment kongoli to beseni bongo mais tant que bazo mona pour la première fois au sommet de l'état. Donc, comme Benemi, c'est-à-dire que chaque jour, Félix attend na di Conga, Kabila attend na di Conga, on a croisé, il a tout. Mais mon discours va tomber sur le côté. Félix a teki mboka. Si a teki mboka, on a combien? Yango, et c'est une spéculation, na peuple congolais. Il y a contenu. Et ça dit révélé, mais pour Nangaï, j'estime que et ça dit bah rencontre régulière, familiale, qui doit s'habituer. Toute la population congolaise doit s'habituer. Na ba rencontre en très souvent. Alors, Maître Churambo Yozam Tofani na poto vraiment mon temps moulaï. Est-ce que Makambo est salama entre Kabila na président Tshisekedi et salama na poto? Oui, merci mingi na ba sportif nyos wazo landanga na boda na partout dans le monde la voix la bouche autorisée na bango. Eza makamoko omoni congolais nazoye ba tete tozo koma wapi tozo kende wapi toza wapi. Vraiment kokuta na ba ancien chef de l'état na nouveau chef de l'état ce n'est pas un problème. Mais tout le monde a Macron toza na France Macron toza na François Hollande na Sarkozy. Et c'est waza ba binemi. Ba tukutu bakanisa onde François Hollande na Sarkozy ba lobana raté or que ba massa ko sakanate. Ce sont des choses qui arrivent. Mais dans Mboka Nabiso, nous avons un sérieux problème. Oyo, Mboka outi na libulu moko très profond. Alors, il faut un dossier wana muta ko banda ko bisaka ba dossier wana pa na ye pour le to finga ye Félix Tshisekedi était président de la République. Pour le bito mona ba erreur na ba faute na été, c'est le monsieur qui était 22 ans na pouvoir. Il faut y bisaka ye que awa outi sommet. Ba na yuko ba mbio ayeke pa na écoute abengi été ayeka ba ngodi fungola porte na kota na mona na puta na kuta na mutu nga no maki mais mon frère toza na jungle toza na pays président za na agenda na ye makambo ya kuta na ye eza makambo privé donc ba yuko na porte koko non c'est je maboko mabe aye fungola porte na koti na non eza makambo oyo bazo kuta na pona intérêt ya mboka na ndimite za pona intérêt mususu. Mais c'est normal, faut écouter. Ceux qui écoutent en cachette. Ah, voilà. T'as la makambo no sala ko batama mboke seki. T'as la basa la ngol na jour boye. Ma belle sous mais Congola lingini. Il faut pas écouter na basa la makambo parce que tous un ba dossier est belé. Mais le quoi toujours ko avancer. T'as là, tous un makambo sous Congola zo ba neka rapport hein. Pas sina makambo eza na mboko ese biso ba mboka to fandi ba misu ba kima wana. Lupango ese kama et puis la kisa bazela ka changer numéro de téléphone ba ba kufa za na bomoy ya batandingo na balingo ka makambo ya mboka ndenge zo kendete za kufa na ngola mais ndoka ndaza na epa vana ko bona société botakisa za te siko ba fungoli nzela poto kene papa to vandi na poto to vai na poto a to moni 22 ans ya mboka ndenge kei otali penake avance auto za na ngol lelo eza avance okutu to za na temps ko discuter makambo te mais zo sengeni mutakanga yango Kabila. Mais Félix Tshisekedi, oh, il va prétendre que il est nommé, mais il a fungoli yango. Mais c'est déjà pour tout ça des désaccords déjà. Alors tozongi la maison Schengen de Koura. Si tozaki na moko ya envoyé spécial na Grand Lac monsieur John Peter Pan. Donc ayaki ko mona mwana mboka Félix Tshisekedi. Alors azalaki na mission nini auprès ya président de la République. Moutouana Azali représentant ya Washington dans Grand Lac. C'est-à-dire qu'il représente le président américain directement dans Grand Lac. Moutouana, à ce qui détenteur, il y a un document. Dans le document, les a dit qu'on stipulait Makambo et Belé. Mais, priorité, les nouvelles sanctions, il y a 4 ou 5 têtes, il y a ex-unitaire, il y a Kabila Bazali frappé. Obeminaku. On est Baki Sami to Bazalaki déjà. Non, Babaki Sami. Babaki Sami. Babaki Sami. Oui. Corneille Nanga. Benoît Bindou. Benoît Bindou Azali, président cour constitutionnel. Ah, donc, on a proclamé qu'il n'y a pas. Et donc, c'est-à-dire que. Les Américains vont canner les Congolais. Non, bah, Kaneli Bangote, mais ailleurs, c'est la vérité des yeux. Non, il n'y a pas de vérité des yeux. Donc, mais pour naïe, c'est-à-dire qu'il y a un président au Congo. Pour alors, il faut pas établir une déco. Non, mon trois représentant, il y a Amérique, il y a Grand Lac, aïe,
pour à la face du monde que Batouba Zolo Baké, Félix a président nommé. À quoi ici on met quoi, à président nommé, à président élu. Puisqu'on dit qu'il n'est pas venu contre le peuple congolais, il n'est pas venu contre le pouvoir de Kinshasa, il est venu pour les sanctions, il y a ces corrompus, ex-unitaires et à Kabila. Ils ont les antécédents. Je vais les énumérer. Antécédents, il y a Obé Minakou. Il va sanctionner Obé Minakou pour l'année. Puisqu'Obé Minakou, il était le président du Parlement congolais. Il a fait voter loi précipitée. Il y a que Kabila, Atikala, Libela, na pouvoir. Puisque l'OANA est outil dans le Parlement et qu'il y a une cour constitutionnelle. D'accord. Puisque l'OANA, ce qu'il y a dans le Parlement, cour constitutionnelle a validé en côté. Mais, va valider l'OANA, la cour assemblée, par Obé Minakou. Il y a article 70 OANA. Il y a que le président doit rester en fonction jusqu'à l'avènement de notre président élu. Va déformer la formulation. Et l'équipe dans le Parlement, le Parlement est Kabila. Non, c'est ce qui a permis Kabila à faire 2 ans. 2 ans Wana. Voilà. Déjà, l'Amérique a terminé qu'il y a Wana, quand le mandat Kabila est en 2016. A dit qu'il n'est plus président, il ne peut pas continuer. Il y a un quelqu'un qui n'a encore il y a Saint-Sylvestre. À saboter coup tu yango, to sera encore une autre deuxième année. Bah tu vas koufi, bah marche salami, bah tout va koufi sanction c'est que déjà pesé sur la tête de Obé Minakou. Bah tu vas betami. Tu vas betami sérieusement di Kambouana, sikoyo loi Bambindu, président Cour constitutionnelle, va frapper Youssouf pour la nini, puisque c'est lui la Cour constitutionnelle qui a accepté que va valider loi Wana. Puisque tout le monde qui va Nyangi, va venir la Cour constitutionnelle, comme il a Cour constitutionnelle, va député à Kabila, va continuer l'ordre, la Cour constitutionnelle pour l'Owana et les cas. Mais oui, mais il fallait qu'il y ait les cas, puisque Luamba n'a pas changé qui Cour constitutionnelle, il y a 9 juges. 9 juges. 9 juges. 4 balungwe. Et tu as 5. Et 5 wana nyoso. 5 wana nyoso qui il y a peu perdu. Vous comprenez? Pour voir loi et le Cour constitutionnelle, il faut pas ça 9. Mais par contre, ça 9 était, ça 5. Bah faire voter cette loi, il y a article 70. Na 5 personnes. Na 5 personnes. Bah tu vas couper. Amérique déjà parce que déjà maintenant ça sanction. Si quoi bah tu vas éviter que va sanctionner bango pour la bilo quoi na antécédent. Bah tu vas que va sanctionner bango pour pas faire voter Tshisekedi Félix était. Bah préciser dans document. Bah tu es contre le gouvernement néloté, tu es ni contre le peuple congolais, tu es contre Obé Minakou pour la loi wana, tu es contre Bisengizi Azali, vice président, il y a Nanga, il y a Seni. Il y a Seni. Il va sanctionner pour un puisque c'est son fils. Conseiller et puis technicien, il y a Seni. Mon toit, c'est le projet à machine à voter. On a machine à voter. On a un laboratoire pour la tricherie. À grande échelle, on a une tricherie parce qu'il faut machine à voter. Dès que na Corée, la machine à voter, trésor public. Bah, le prix déclaré par machine est déclaré qu'on a exactement de 100 €. Mais qu'on a 500 $. Déjà, cette machination de voler l'argent du trésor public par le fils de Bisengizi, conseiller, vice-président, moi, c'est lui qui a fait ce projet. Bah, il y a un trésor public. Et puis, bah, il y a un enrichissement personnel. Enrichissement illicite et personnel à Batouana. Et puis, et donc, c'est dit que Bisengizi Wana, il y a comme vice-président en place Wana, et il s'est dit, tant qu'on va voter, ma machine à voter. Et puis, si papa, Tonis, va considérer na Kabili, pour maintenir pour faire passer Parlement na bango bidon, il y a le kuta oyo. Et c'est qui va projet Wana. Oui, Otobima. Et Otobima. Yangonde, Makamwana Batobakou Fedeki, Yangonde, Amérique a frappé Bango. Pour la Wana. Nan Yangonde, Corée Nanga, va frapper, puisque c'est lui le président qui a organisé plan Nyonso, il y a Batobakoufi, il y a tardé l'élection présidentielle, et puis, l'élection de 2 tours à un seul tour. Bon, Babylon Nyonso, l'Amérique a bénéficié déjà Bango,
Lelo a frappé Bango. Donc, c'est-à-dire que ancien baron du régime de l'AFDL. De l'AFDL. Et ça m'a comme déjà il dit AFDL. On se comprend. On va préciser bien. Va préciser bien. Alors bah tu vas se confondre. Oh moni, comment bah tu vas organiser l'élection? Bah frapper Bango. C'est-à-dire que mon toit une élection wana. Ah c'est Martin Fayulu la Mouka a raison. Ah donc quand on a la Mouka, on a Bango va moni que et communauté internationale a été sanctionné Batouana pour la vérité des îles. Oh la Mouka zoloba. Voilà. Et puis ce qu'on a dit bah détail né bah Moutouana zo pèse là biloko nango zo dire Martin Fayulu a raison là. Mais oh ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir avec les vérités des urnes. Bah tongo ba yeli makambu ya antécédent. Il y a avant élection. Est-ce que vous l'avez dit? AFDL, le expert, il y a AFDL, la planification, il y a pas un pays dans les chaos. Mais surtout l'andi sanction c'est que Batunyo Subasai na Kabila mutaza malamu kuna zake tout le monde va partir. On dit bazo lokota bazana bezo ba zobango nyoso tout dans yango muni kanda yango basaki na Félix atangi paragraphe wana te. Quand na bango ezalaki ke muto balobaki aza mayele te na tête du pays atanga te aza na diplôme te fala tanga paragraphe wana po ebikisa bango loko le bikisi bango te alors yango makambo nyonso ebimi yango na pe ancien président akenda ogangela Félix alors non voilà yekutuku ye ngano bakalikambo maire photo ba congolais bavana bango bacha ne wala bacha mutema na maya malili Kabila bakanga yeka attaque Félix omoni Félix Tshisekedi attaque Félix Tshisekedi akangi ete omoni ka ndenge bandi ba sanction na lobby so ba contourner nanga ba ye pas cour constitutionnel bon ba Kabila ezali kamune mais papa ils ont un simple problème et puis biso na kimi na Congo poto za la l'aise congolais za la partout calme il faut Kabila vanda quelque part. Ça, c'est un souhait de tous les Congolais. Quelque part, puisqu'il y a partenaire, il y a Félix. Kasi, bongo, bateau, nyoso, nanga, banani, partenaire, zoye kaka. Naebisio, honorable, tanga parole bien. Tozawa dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, au moment où Kabila vanda quelque part, Congolais ko sepe la faute. Parce que oyo tikali oyo, Congolais zo zela na vie na e pas mona ke, bokonza Félix zo vanda, il faut Kabila zalate. Mais na landa ki information na bokebi dernièrement na yoki ke na liste wana liste loko eza mukusete eza mulai babakisi kombo Jean-Pierre Mbemba likamunini. Que Jean-Pierre Mbemba officiellement te. D'accord. Mais Jean-Pierre Mbemba ça na dossier. Je m'adresse à votre MLC. Dossier Jean-Pierre Mbemba principal où il y a Tikadi Dango. Et c'est-à-dire il y a anthropophage. Il y a pas pygmée. Il y a pas pygmée. Il faut aimer le Cambouana. Et puis anthropophage. Il y a pas pygmée. Non, ONG. Bah ONG américain. Bah tu as na potot. Tu as so ba yekota la organisation ndo asala ba yena janvier, ba ko musu na janvier 2000 mususu. Ba yena mais ba yena janvier ba tali ba pygmée ba lagi 10. Tant que na janvier tika batika ni mibale batu oh papa botika mbale pour la bi papa bishop tokei abi mutu boko ya kyao alio le abiso Jean-Pierre Mbemba bande ko nanga bata Jean-Pierre boye ba Jean-Pierre Mbemba na dossier c'est très sérieux ba pigme ba ça ba être vivant ba c'est du patrimoine ya mboka na biso mais ba ba on Jean-Pierre Mbemba yango ni Jean-Pierre Mbemba sera annexé na l'Iswana. On a frappé. Mais oui. Papa, il faut mon quel bah pique va expliquer. Bah tu vois bah bateau. Bah congolais pe. Bah expliquer nenge bazo yitabango. Bazo expliquer nenge musu bazo to wana maboka. Bazo expliquer musu nenge bazo tumba. Bazo expliquer ce bazo expliquer oje papa moko ala ki amukolo MLC butu. Atinda ki batiliza bizwa. Balena bana, balena mikolo, bakimi zoko balongo awa na Saint-Denis, bamunika tukute ki bapigime awa. Balekuta bango musuzu kota port de la chapelle. Awa nyoso basil. Alors bandeko totika kaka wana donc to retarder mingité pour na likambo ya visite ya ndeko oya ki na Kinshasa envoyé spécial il y a monsieur Trump américain, il y a monsieur Trump, il faut président bien. Oui, voilà. Donc, au-dessus, ambassadeur. Au-dessus, c'est-à-dire envoyé spécial. Et il s'occupe du Grand Lac. Et puis, mon toit, tes aînés à doctorat, à sa spécialité, Nango, et c'est le Grand Lac. Ouais. Il connaît les Grands Lacs. Le roi n'a pas chinaï. Tous les acteurs et les régions. Ouais. Et puis, il est ami personnel. Parce que normalement il y a accolade. Ami personnel à Félix Tshisekedi. Parce que c'est lui qui a fait venir Tshisekedi à ce qu'il prenne les États-Unis. Mon toit, ça que Félix Tshisekedi va prendre les États-Unis. C'est-à-dire
économie après tant que tu comme président et considère que nommé YP envoyé spécial à Grand Lac. C'est-à-dire que Montouane a coquin que de gauche et droite. Ce qui m'a cambo vérité. Et puis, Martin Fayoulou, à Sala qui passe une audience, Babengane a bouilli, à Binako Yamboyo Martin Fayoulou, puisque cour constitutionnelle. Et il s'est dit cour suprême Yambo Kanabino. Et l'objet que yo, aux années présidentes, sont aux années légalistes. Il fallait Hollande, Makamo cour constitutionnelle Bino et Sali. Yo, boy, Makamo cour constitutionnelle Bino et Sali, aux yeux que l'on okutananga. Nana, c'est notre côté d'un président, élu légalement dans votre pays. Bissou, nous ne sommes pas contre. Il est Aza chef opposition. Alors, on peut-être dans le cadre qu'Aza chef opposition. Voilà l'erreur au Tozanango ya Congo, Yangoana. Yo, ozo prétendre, Nazolo Bano Med Fabiso qui bata la moka bozo prétendre que mboka biso fait kende liboso ozo boyana no kondi en institution oyo na lobby tozawa tango mokolo Macron azwaki yo kaki François Lanobo ozui pona nini même muta débataki na Marie Le Pen alobaki félicitations à président de la République. On fait d'abord ça pour nous couper sa institution à bino force. Mukolo yobo comme président. Au moins les mêmes contestations parce que les gens voient nenga yozo boya baninga. Mukolo comme dans 5 ans comme président ceux qui bataille des PSP batabalou batombo qui to soa. Au moins il fallait y en tant qu'opposant. Pour biso ngala zolo bango c'est lui numéro 1 opposant. C'est pas Jean-Pierre Bemba, c'est pas Moïse Katumbi, les voleurs là, les Suriano. Mouchou Suriano, c'est pas lui. Mais c'est Nani Lamouka. Donc, Lamouka, quand tu poses Lamouka, c'est Koufi. Donc, Etikali Yé, Oana. Numéro 4, 4, mais dans ce cas, moi, on est comme sur la propagande. Azo tambola partout. Mais, bisous dans l'entrée qui propagande, c'est là qui campagne, c'est là qui azo continue. Si vous avez qui s'en a battu, non, on a place dans un monde compliqué, ton gars congolais. Ils sont tous financés Batourné. Dans un batté, si vous avez qui s'en a congolais, ninique. Mboke za lokuta mboke kobonga nango te Kabila zakaka le but de ça ba faire croire na congolais de espoir roto komi nango toza nango le souté mais pourquoi ozongi sabiso na kaone ngona or bato za ko croire na bango attaque ba politique ba ko mener changement ba ko mener solution mais tala siko place ba mabiso mukolo peuple siko ko loba non to lembi alors na kanisi to sisa kité na likamba John Peter Pan oya ki na Kinshasa alobi alingi ba instaurer climat de paix pour la business entre États-Unis na Congo. Alors, de la sécurité à moi, na mboka ezali en jeu. Sécurité à Kabila, la sécurité à Félix Ouzarka qui est de mon côté. Vous devriez savoir que Kabila, il a commis des crimes. Kabila a peur. Dans sa peur, il veut prendre même sur l'argent de poche. À ça, c'est une critique à Niniwana. Parce qu'il dit que, à tout moment, ouais. Mais Félix, il n'a pas besoin que Asankombra Kanabatouté. Félix est le président de la République élu démocratiquement. Il est sécurisé par la police normale, Namboka. À cause de la sécurité, la charte de combattre. Nous ne sommes pas dans un état de guerre. Ce qui nous va congolais, Boboumi Félix, c'est la perte, c'est la population qui va connaître la perte. Parce que vous l'avez élu pour être votre chef. Et si vous allez organiser l'assassinat de votre chef, la facture, c'est la population. Sécurité à Félix, et c'est assuré plus par la population. Pour ce temps qu'ils l'ont élu. Mais Kabila, il... Pas la population, la base. La base. Non, la population, la base, c'est ça, IDPS. On est là, on est balouba, on est non. Non, Aza président limité. Aza sous limité. Ma fils Mukoko. Non. Et là, quand on combattre, Bakassi va balouba. Si na derrière l'énergie, yango, balouba té. Il y a balouba té. Il n'est pas président de Balouba. Lui, c'était président de la République démocratique du Congo. Si on peut se balouba té. Si on soit président de balouba, donc tu te bandis guerre. Mais quand il y a un bande quoi bande nous basana coller la main na miston bazo mona ndeko Fayulu azo tourner Congo mobimba. Il semblerait que tant où il y a pesa ba discours, il y a pesa gana à part Mabina Pikitoko, il faut on dit Mninga, à part Mabina Ana, donc ceux qui minda, il y a projecteur, il y a caméra bomani, moi discours monsieur Zana c'est et puis il faut y que Bataba Nundu banda ba biso ba tip ce bouton to suka Bataba Nundu banda ba travailler kaka bien na baluba soko landi bien baluba partout ba travailler au monde Bataba Nundu baza na sena bango ba osala musala makasi ko leka bango parce que bango baza impressionniste ils ont mona te mutu aye na kisanga na uti na lingana na bango balube beba wana français pe na monoko te ke mbongo na ngako loba monoko nyoso
il faut luka mutu moko oyo za mayele pour à construire toza pena bato toza en partenariat tala gouvernement so ndenge salamati lelo bataba nduna baluba ezana bato bazaka les na bango lokwa bisote to balaka bango to vandaka na bango toza très tranquille mais to lingi de côté loko yo lo balelo oyo ke et comment que mutu mwani ngala biso ndire biso na bango toza likamo boy non pour l'instant non asa la ta 20 tourner ba relaxation na télévision tie ko lemba papa toza na besoin mutu abeta ta lacrymogène ta lisasie beta te kumwa kumanza alongwe na muka puisque bon ils ont une plateforme électorale et sili mais nana zo financer ba tourner wana puisque ça na mono ne comme mbongo na yemoko ce qui mbongo pour na limiter champion baza suna mbongo ça peut pas akoyi déjà Moïse ça akoyi déjà parce que tout bango ko zonga na cash d'accord oui baza suna mbongo te mbongo ya osala et puis et siko ngana zoka moi parce que mbongo na fallait yango bomba asala makamu susu mais soko osala ka kotambola ko lakisaka batu ke et kotika la kosala tala tozolo ba obi tozolo ba tozo mononde bolo ba boye bozo favoriser bozo mononde tozo favoriser Félix Tshisekedi tozo non Martin Fayulu c'est un Congolais mais la lire où va le pays des gens n'avance au tozu papa et ça soit avance mutu ma ko tshela biso bâton dans les routes il faut to longola ngo to poussa na liboso soki mwana mboka na biso moko azo faire kokura na batondire et loko moko changer de est-ce que nous sommes en grand danger pour effet changer kaka soki yem tazala ki wana ou bien mutu mususu non tout le monde est congolais ko zala wana c'est bon papa to vandi ku na mutu to douta na origine na 22 ans to vandi ka munoko kanga mabo to vanda bena bo to vanda les congolais courbés mais les lobo télémisi mo le moko motela bo elingo comme sous problème entre nous les congolais mais siko au monisco que Kabila vanda kabi na yebisa ki binoni ata na pesi bango pouvoir bitumbe ko bimakaka parce que ba inga na za Rwandais oui siko na pesi bango bale ba congolais ba ko s'entendre te ponani eloko ne le na mboka au place ba keneke pa kuruzizi obama mutasuki saki jewanat na mboka Kenya bazo bomana entre deux oyo so comme président akobe ba bomana obama isi ngo papa Obama kuna na Kenya na Kenya parce que premier ministre na président ba kanate Obama fandisi bango abimboka isa ya bino boyo kana moko comme président moko zala premier ministre c'est tout banda basala makamona sio kana Kenya obule zala c'est le même problème Congo to avancer papa to comme nzambe na ngana éviter ba congolais na éviter pour ko fungula vision na éviter photo sala nini pour congolais bo se ko comprendre que tozo avancer c'est comme si congolais to sala pour to kana kate oui puisque ngana moni loko Fayulu azo wenate puisque les alliés pouvoir les a 5 ans ouais ce qui Fayulu monto il avait gagné 5 années et ça on s'est gâté mais voilà donc à couper Togo et vous allez prouver que dans 5 ans vous votez il campus bâtiment vous allez nulle part et puis chose grave élection ko zonga deux tours les ramu to ko sali souté mort sibite zate voilà deux tours sikoyo face na Fayulu na Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe papa vérité ko yebana te et ko yebana sikoyo que et ça qui Fayulu monto a gagné qui c'est facile et puis biso batu biso ko vana nye même batu deux tours awa batu to betele mabo to landa ye tout ça c'est pas démocrate ce que ça a fallu monto a gagné tout soutenir même si c'est qu'il avait déjà dit ce qui n'a Félix bah proclamer que bon Fayulu monto a gagné je vais le féliciter voilà bande ko tolandaki na bokebi na semaine otoleka toza toujours l'actualité de la semaine tomonaki ndeko président Félix Tshisekedi azongisi na trésor public 163 300 $. Azongisi na trésor public à l'obino o bopesa ngai pour la dépense ya tourner dans africaine ndenga bandaki Angola ke na Kenya ke na Congo o etikali yangoyo nazongisa na trésor public est-ce que eloko wana il fallait que les carnets les kiwana puisque mbongo ba pesa ke normal et comment qu'il y a normalement il fallait que gardant azana ba besoin de quoi outil ko pouvoir siko ba besoin c'est belé za pour na libota za pour na yemoko mais azong c'est là qu'on a tina nini elo dans tomato yeba banda série Lumumba na ebité soki Lumumba sala ki ngo bicho kasavu buka mtasalango kozwa mbongo depa to vanda ki 22 ans wana soki mbongo wana ebimi bake ba yesu kozonga ba yesu na papier musu lobi okute mageza mukie do fuma bakisa su mbongo mususu donc ezab exemple moko oyo ezaba geste moko mukie mais ça fort pour na pays na biso Congo c'est ça combattre la magui yango ande combattre bantivale mona ka ba miyi ba évasion ba mbongo ebele oyebi nenga sali nengwana oyebi apesi gifle pendant 22 ans oyo Kabila sali mutatika lo sali kamana zate ata chef amatuka ya balabala so apesi ka mbongo za la boy so que tikali abengi ba na apesi bango
Lelo Congolais ont le changement, toujours mon changement. Franck Bion a bimité, John Ndonga a bimité, mais ils nous ont empêché, le président de la République, à signer ordonnance, bateau n'a pas bimé. Mais c'est ça défaut, faute, Yangouana. Il y a que nous voulons un état de droit. État de droit, et vous avez dit, ce qui était mon signé, c'est le ministère de la Justice. Il faut que le gouvernement, bateau n'a pas côté qui est en prison, il y a cas par cas. Oui. Et ça n'a pas côté qui va violer. Bana basu bazaki violé wana. Basé la justice et ça. Et Salem. Basa pe ba congolais, pe ba congolaise. Ba famille bango ezali. Et tire le zelaka. Que biso to mona ki tata ya violé ki bana. Ah yaka na ndako na biso ko ya ko kota pona mwana oyo. Papa. Ka par cas. Kasi mo état de droit. Bato baza dimini. Oh, bah ça va petit peuple à subir coup, il y a mouton à qui élevé en dignité. Parce que bah misaka mouton n'a pas parce que bango tire bango zani. Bango ba côté le masu nantela. Ah, vous voyez comment favoriser sous bateau. C'est ça le problème. Alors bande ko na so mo kene na suka ngunga na so poto ebi était tozali toujours na une demi-heure ou 40 minutes maximum. Na associé déjà kawana. Na ka ya visite ya Kofi Olomide. Ouais, exactement. Kofi Olomide. Bon voilà, tant bazo c'est la que investisseur ba yamba mandenge wana pour ba investir na Kinshasa. Ça, président Fati azo yamba ba musicien, azo yamba ba théâtre, azo yamba ba donc Congo donc changement au soit congolais toujours c'est là il y a moi na bichot ça tombe. Naza sans fanatisme, sans quoi que ce soit, c'est ça que les gens attendent. Azadi président à tous les Congolais. OK. Comédien, c'était un acteur congolais. Azadi congolais d'abord au départ. Donc Bamangobo, oui, il voter ce qu'il dit. Mais Moussa Naye, comédie, théâtre. Kofi Olomide, Aza congolais. Mais Moussa n'est musique. Il fallait pas quand ça n'est ti photo, bah qu'il m'ont Azali na droit Félix, bah quand c'est une photo, ayambaye, ayamba musicien nyonso, bah oui bah vous allez ne désir que la présidente de la République, loco la ngaï, loco n'importe quel congolais. Et ça na congolais, oh Félix il faut à privilégier, na il faut le Félix abo est privilégié. Naba sorcier, naba ndoki, mais bana Congo ne bazana kole la maille na miso babi non mais c'était trop rapide, c'est-à-dire que à 5 audiences le lendemain à Zuyango. Premier ça dépend il y a dossier à Zeki nango, na priorité il y a des commencés qui comprennent le président. Ce qu'on a moni garçon yo Radek suprême. Radek suprême azali pe musicien. Il y a Asala Kaba rap. Degré à Fingi na président de la République na Kofi Olomide de Sénégal passé. Kofinga, soit Kofi Olomide, par rapport à son âge, il ne mérite pas, nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous, il ne mérite pas des insultes comme ça, des mépris à l'égard d'un garçon qui n'a pas son âge. Donc, même sur le plan, le travail, le Kofi Olomide, le travail qu'il a déjà fait, non, les garçons Radek Suprême, ce n'est pas le même travail. Ce n'est pas la même valeur. Mais comment les Congolais, nous avons l'insulte facile? Est-ce que tu pouvais apporter des critiques? Na rencontre de Kofi, na présente plutôt d'insultes. Il y a un modèle wana. Et puis, anti-valeur, toujours combattre yango wana. Tu sais, na Congo, tout ça na facilité à langage méprisant entre Congolais les uns les autres. Wana, je suis pas d'accord. Alors, non mais ngakutu obi c'est qui Singapour na nini Radek Supreme na ina ibse lo moko na mokili oyo foko yebaka loi ya grandeur na vie. Balobi akangi photo na ina pesa na exemple. Président Félix Tshisekedi le président actuel akangi photo na ndeko na biso moko Gimisho Wanjo azana kisasa. Et ça les problèmes de ce qui se pour la niso akangi na Kofi Olomide c'est un problème. Kofi Olomide aza congolais le rôle congolais nyonso. Et puis un parent. Et puis il a fait la musique parmi la génération à bateau batikali ba survivant aza parmi. Il est différent puisque ça impliqué dans Zo Bebele ah n'importe où. Mais ça mais na lobby hein. Vladimir Poutine camarade naé Gérard Pardier. Oui bosani. Et un cinéaste camarade naé. Asa le condamné na ba viol ah na France. Na France. Mais camarade n'a pas signé un passeport diplomatique. Na lobby hein. Ah na France Johnny Hallyday ya kufa si camarade ya Sarkozy. Na bosani yango. Yannick Noah, si camarade ya François Hollande. Ah, oui. Non, le temps que président. Les États-Unis, pour moi, quand on dirait, pour nous un président, et n'inviter il faut la sonne n'engeni. Même le président américain, on a tous les rappeurs, tous les bastards, comme ça, camarade na bango. Amitié na bango, aza mutu. Mais ngal et le gosani nga pasi, jeune le rôle
Ce qui a prétendre na koloba que non, azo bundela mboka avec tel discours, avec tel langage, ça le pousse à camion ça na frente. C'est un frère nabi que ba lande mission o. Au moni bateau sous ba fingaka. Entre autres Bokechu, Baesso, tout le monde, bozo pousse à camion o ça na frente. Mon frère, faites attention. Faites attention, vie est compliquée parce que un jour bandima que Félix Tshisekedi doit comme président de la République. Aujourd'hui il est lobby pe mutu ozo finga attention makambo eza compliqué akuku pe ko baluka komi mutu lobby aza pe na bande ko na makambo belé tango ozolo ba discours na yo oza na haine na yo pesa ba proposition déverser makambo tanto ozolo ba to ko pe ko charger ba te belé yo ko ne to ozolo ba to ko charger ba to charger pe moni émission lobe baby ba to bi mais non ba to akomi ndengeni mais on peut pas faire ça parce que toza na mutu ezo réseau to mona ke na ko reprocher mutu contenu ya bo moto na yete po ke ko sola na président de la République na ko finga yete akokuta na Koffi Olomide akokuta na Wazekwa d'ailleurs pour l'information na niveau intellectuel ya bomoto batona batanga d'abord ko leka yemu tazoro bandengo wana donc bazana implice ko bakisa pona culture na bango ezaka ka musique té même bat ba komaka wana même bat basala ka ba dessin ba liyolo wana bango so ba eloko moko mais pourquoi ce ka kuta na ye omone donc fallait kuta na ye non ça ce sont des bassesses oyo mais c'est comment ce qui c'est qui singa ya bon mukolo ya Babokechu Nani aya Babokechu. Qu'est-ce que vous avez pas congolais? Ah ça congolais. Tu vois mon collègue ya Babokechu. Aroyambe pour bâtir la prison oui. Ah non. Obe yambi Célestino. Mais obligé à congolais fa yamba bango atuna bango yango moni pote développer maka. Yo nanga to vanda wa. Garçon moko silika na makambo ya mbongo abe dai makambo ya ba ko no ta François na otambola président PC mbota bo pesa président mbota. Ba umagi Muto abamba shiragi ba sapatu la coûte teka makasi des États-Unis ba mutu wana ba tous les kaka pour alors on a Tozana Ndeko Silva na ligne Ndeko Silva rebonjour encore. Bonjour mon frère Boni Bino Boni Bishop Boni les combattants moussous. Combattant Maître Chouramboma voilà donc tozali awa yozali moko ya Oalanda balanda biso na mboka Brésil et sengweza biso pona vraiment na tension na bokebinyo solanda bémission na biso tous les jours na kanti pe au partage na kanti pe au like ka na kanti pe autour na o lobela makambo biso to sala awa mais ozala ki na likambo songolo o yebisa ngai pona développer ya mboka et déjà to autour na yo est-ce que ozala likambo bakisa na onyo se uto lobama na oisika parce que na yebi que olandi biso na bokebi. Bon, dès le début, nous avons vraiment bokebi ba émission nyonso ba didi di pomba sauf na landa kaka bazo bate bo basala ka émission pona ko finga sans base sans cause moni culture na biso ba bantu to tanga ndenge ba grand frère wana ba otiki koloba tango so ko critiquer mutu critiquer na ba base c'est voilà un homme que j'apprécie beaucoup na makamba bilamba archevêque Bel Lobobo oso le Canada pour le bakeno papa ba botsa moi na Félix et abotsa moi ça Félix est-ce que tu as des preuves donc Congolais a la facilité à koloba bêtise donc moni que Congolais c'est ça le Lucifer akama kai et on peut nzamba ko to na Lucifer mais moni makambo so bien na idée na pena ko toucher yete oso comprendre Congolais so ko tali bien parti moko pe na lifelo isaka ke no ba Congolais ba nga yango ba bi sala lifelo parce que Congolais je suis na na Brésil mais la wana musika na benga bango batu ya mangala na vanda kana mile o bango basala kati na semble na église ba mindele batu na ngato so na bango basaba mindele mais ozolo ba ndona Ndeko Silva ozolo ba ndona puisque maman na ndaku azali brésilienne c'est ça. Oui, non, non seulement par rapport à culture, on dit sangisa auto sangani na bamboko, il y a différence bien bisika to botameli. Na botameli na kitambo mais na kol na ma campagne. Na numéro 149. Culture na éducation c'est différent. Mais il faut vous imaginer que petite moraza awa asala kana ba brésilien mazo bete la bango mazo la Suisse na titre de la papa na biso. Qu'est-ce qu'ils ont à voir? Il faut même kaka aspect ya nzala pe ya pasi. Au moins mutalati bilamba lo kupamta chele bongo na lita mali ya kiti. Parce que les gars ça va tout Congo ça passe. Mon frère, dans la fandana député en boka au Congo de Chiago. Quand on a fumé mon nokola teya ba ba kamba Afrique moi ça comme panta kangi biso yo zaki politicien mais na la faute yo. Il faut qu'on m'y pas pour ça la complexité. Dans la fandana kana ba mindele so na fumé mon nokola ba bangaka. Ba to la sala kana ba ba politicien biso to tangi kolenga ba ça va de biso po bangaka ba to te. To l'équipe en éducation. Afrique est le seul continent où toujours garder na nous. Abokoko, Ndeko, lobby, semaine nyoso to na carnaval. Ils sont mona moi ça tibila mamuta kala achi maseke na muto se déguiser le la démon.
biloko wana na Congo esala bakate okomona ndeko na biso azobanga mondele président za mondele te aza moto poso pembe mondele eza mentalité donc eza pasi eloko ngana loba sur le plan spirituel eza boye soki ezali atekaki bokonzi pa ndeko na ye Jacob nzambe ayebaki yango parce que soki nzambe alingaki apesa Jacob ko bokonzi alingaka asalaki Jacob abotama moto liboso bishop Tchado Mbazana ayebi leloba naza chrétien soki Félix Tshisekedi azwi bokonzi eza par hasard te muta kosala te bayibaka nzambe te nzambe alalaka tazaki libati Martin Fayulu il pouvait beaucoup faire mais à part il y a les jours où Martin Fayulu a trahisaki ndeko na ye na accord ya Genève esika Fayulu a perda Congo sur le plan spirituel, Bitumba Congo est spirituel. La Bible dit que Bitumba la biso est contre Batouté. Pour ce moment, la Bible n'a mettre John Abobada, à 3 coups la bouffe. Ah, 3 coups tu t'es. Comment on a 3 t'es? Congo est spirituellement. Parce que Batoumi, il va y avoir histoire, il y a une branche satanique qui est le roi Rose Croix, Maïkari, le Kanka, Allélo. Et ça, la secte, c'est de l'équipe Illuminati. Illuminati, c'est les 13 familles les plus riches. Ce qu'on a $1 pour comprendre un mot. Constitution américaine, dans le temps passé, directement par Lucifer Yomoko. Tous les sénateurs américains, ils ont pas patte. Famille Clinton, ils ont pas patte. Batoumi, ils ont anglais. Baza batuka ya bapati toyebi basola ba reine Angleterre wana kaza ko tope mututé à cause de reptilienne la plupart baza wana ba travailler pour les Lucifer directement ya mona que no Jesse azana facilité que nous kutana Barack Obama pour baza bato ba secte soko tali amitié ya Mbappé na président wa la France et ça bato ba kutana déjà na ba loge siko bazo telemela biso ba africain to développer et pourtant la Bible nous dit na kubo eza unité diable arinyaka tellement la Congo toza unité yango eza passé mais la commission za ba ko na Félix Tshisekedi na Afrique du Sud bazo bénir pas un grand frère on a yebi to banda ko solo là le pasteur Alpha et ça la marque na Ghana et ça la marque partout donc na Ghana et ça na Ghana ouais oui, mais là, on a au Brésil, vous vous imaginez que la plupart, 99% des Congolais basés au Brésil, parce que Katanzela, Makoloba, qui est États-Unis, Canada. Maintenant, on a les seuls Congolais dans le Congo pour amener quelque chose de plus. On a dit que nous avons des investisseurs brésiliens, nous avons des métros à développer. Ce qui est dans la recherche, le Brésil est parmi les meilleurs producteurs de Missouni, Ngombe, l'Osso, Massango, le Brésil, les alliés. Nous avons pas de solo, nous avons qui investir. Pourquoi? Patriotes, il faut ça là, on dit Mamboka na yo, on a défendre Kabongo partout. Dans le Bakayo, on a ambassadeurs africains. Et l'incolobani, d'ici quand nous sommes dans la Zali, na salaka honneur pe orgueil africain. Na salaka pe la mine sur la tellement bozande mo côté. Donc comment est-ce qu'on comprend qu'il y a des Africains au Batanga, na la station le président moi faut nous kakamwe. Alors ndeko tokende puisque tant on a besoin komi moulaye tout dans la émission landane belé na sima. Alors li kamni no ngolo en 2 minutes seulement pour que batu bazo landa biso bakoyoka projet yoza na mpona Kinshasa toke papa projet tozana mweza boye tozana batu baza prêt au gouvernement congolais abengisa bango basolola mpona ko transformer ba poubelle nyonso ya Kinshasa na ba gaz ya Putin. D'accord. Tozana batu baza prêt mpona ko réformer Kinshasa. Il faut basa la carte ya Kinshasa sur hélicoptère to comme système a poto obino boyebi ke okoluka numéro moto na Google oluki numéro ya adresse ozo na Google OK mala moko na voiture ndenge Uber atambolaka. Il faut ko fungola banzela. Ici tozana ba métro ya likolo ya mabele pe ya nandenge ya agriculture puisque y a vu que Brésil baza makasi na agriculture. Et ça makasi na agriculture nazana ba agronome aussi to sololi. D'accord. On a approché à moneni. Pour ça prêt to pesa ba congolais ba carte d'identité biométrique. Ou ya ka lokwa ba carte visa. Ça na sim na kati. Na zo lokana kutana ba gouvernement moto ko edenga na kutana ba mona expliquer azate. Alors voilà ndeko na kansi oyo yo lobi wana c'est raison pour laquelle to passer vraiment en direct na émission oyo balandaron na ba mboka na biso na mikonza mboka ba yo kitangwa yo lancé na kansi soki baza vraiment dans les besoins puisque mboka ezali chantier na moi lelo to za besoin ba tout pour na otonga mboka ana yo za na kata Brésil et sika nini bilanga za développer lula
a développé ki mboka na ndenga mkete to landa ki na musika ba continue biso balandi yo za loko ambassadeur ya Congo na mboka wana mis à part ambassadeur politique wa zawana bandeko o baza zinga na yo donc soki ba konti ba yo ki tangwa na yo na asi ba osenga biso numéro et to zongela yo pour un contact. Voilà bino bandeko balandi to komi na suka ya émission na biso lelo tozaki bongo na Oesika avec Maître Chouramboma toujours disponible pour la solo la Oetali Mboka Oetali développement Mboka. Merci maître. Honorable, merci na ndenge pour honorer biso na émission na yo. Bato bazolanda biso de partout ba yebake le train est déjà en marche. Alors Bishop Tchatumba le charismatique papa toujours présent pour notre tato la Ezole Kanakata Mboka disponible tous les dimanches tozana Oesika pour na lovela makamamboka. Merci Bishop Tchatumba. Alors bino bande koto zaline sengomi pour na oyeba ke bo partager bo continuer à partager bo liker bo s'abonner massivement na pesi mbote liboso na sa émission oyo na équipe nationale oyo établi na Kinshasa Erotech TV et to Erotech TV tozana mwana tsukanabiso Graciela Kabongo, merci beaucoup. N'a accepté qu'on rejoindre équipe Oyo. Anti Lumisa, Yozali na kata technique, les doigts d'or. Continuez na côté équipe wana pour Erotech. Ezali Oyo, bozo mona lelote. Donc na HM Yong Tozo Konzake. Donc vraiment makambo fan d'akitoko na kata mboka wana. King, le King Nyamakor, to Pesio, Yayo Yangwana, to Pesio Mote, merci beaucoup, Carmel, donc, bah, journaliste à solo, au Babimina Katia classe, au bazo présenter, non, bon, alors, Bande Kobo, l'andabiso, vous en avez besoin de journaliste, vous en avez besoin de reportage, vous en avez besoin de fête, anniversaire, mariage, communion, séminaire, culte, Erotech TV na Kinshasa. Numéro Ezanase Bobenga na Lombango Bozala ba professionnel. Merci beaucoup et à très bientôt sur Erotech TV. Merci beaucoup Nandeko Papi Gen Tolobe la vie Azana Oesika la Kata Studio. Ya Yomi Tanwe.